fête ya bandoki ezalaka na octobre le 29 le 30 sur moment ni ba sacrifice eko koya pe moment ni concert wana eko koya eza moment le 29 mutazon di makena ko buka na ko tourner stade wana avant likambo esalema sur bino boza envoûté na makambo oui et amen concert wana tie beta mi ngoti lelo muto akota prison azate bato ba yaki balani na stade po ba boke loko non la gisanga place artiste auta libanda zokota na kata stade tout le makambo zo sama bato ba kota ya zaika na kati wana nzamba bana kolobelango na basakoli mususu ke boke banada tu wana ba sacrifice ko salema la famille tout ba kufeli bana na bango na se ya ba activité oyo famille moko te endima ba kundele mwana na mbongo euti na ba engagement na bango makambo ba salami na kati ya stade e ko zana nini ba kunda ça va ton dimi to kunda bango mais ko kunda wana nga na kolo bango na révélation ezani bazo somba molimo ya mona po comme esclave parce que akufi na ta na yete lolenge ya ndeko na concert wana to ko bango nini ba sacrifice ya bongo ezalaka nini ezalaka ba sacrifice oyo elia makalisusu na famille te nazobisa bato bazosalelanga makambo wana ke naza na mutu na famille na okopesa te mais boya kaka esika action ezosala mapo bozwa bato bakozwa bato na kati ya activité te mais bakozwa bato na sortie activité parce que na kati wana ebima lokola eloko esalamaki te mais ezalaki déjà préparé libanda ba ange de la mort o bazaka préparé pour une action bazelaka batuka libanda bayaka na kati te po bazwa bato ba mama ba papa bazana na bana na moment to komi nango lelo dia ba développer le lenge ya sacrifice mama if love is crazy love is funny Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai pe na yebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance ba matana ba avion bakenda partout ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à oloba te na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komoloba na ye ko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zumukanda na zupe musala donc on a témoigné moni na nzambe ozana wasali na bomo nanga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bos abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite kobota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka ba formule na ba solution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Kati en particulier Joyce.
Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la recette chrétienne avec Yves, Antos, directeur de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec les prophètes Bashibo Molo, tous années à Watoro sur la Ebélé, surtout pendant le 29 au Yobomona qui concerne la scène des martyrs. Je crois bien, Bandeko Bélé va perdre ma vie, Bandeko Bélé va perdre Bana, va perdre Bandeko Nabango Kuna, la scène des martyrs. Bon, Mokano Nzambe, tout ça la Koboni, mais je crois bien, tout ça dans mon sakoli awa, na deuxième œil, na miso ya monaki Nzambe à l'obélé qui est Nini. Pour le concert, voilà. Puis le concert est silité le 25, encore hérité Watanabe, à cause de la scène des martyrs. L'événement est belé, et puis, année, Nabiso de Komi, Nango vraiment na souka. Le sacrifice, c'est maka est belé, donc sur le langopé, na bateau, basali na message, Yanzambe, pour na Oetali Bongo, mois de novembre, décembre, puis janvier. L'homme de Dieu, pour lui santé na yo, et puis santé à l'église corps de Christ Mobima. Non. Papa qui m'est allé par la grâce de Dieu. Zamba Zobate la biso. Église Nazamba est allé très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Bande de quoi, mon le sous les loups, c'est pas promo néanmoins. 6-7 mois comme ça passé, bah mon le sous ça, bah mon nini. Bah 2 ans. 2 ans, voilà. 2 ans il y a mon côté. Oui, to zanda una biso. Voilà. To zongeli vraiment musala makasi awa to sala. Nzamba pambola bango. Ndeko na biso tout bazana kata CP promo Nzamba pambola bango pe Nzamba pambola corps de Christ ba o bandimaka Yesu Christ lokola kolo pe mobigisi na bango. Voilà, merci beaucoup le somme pour que Togo tana sujet na biso et surtout bandeko ba kotala biso balanda biso religieusement na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Azan Nzambe o ya pesi biso pe ma pe journal lelo tika ete grâce pe faveur za likona biso ba o bazolanda biso ba bika loboko na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci Pierrot Mazalanda. Je crois bien que Tali Ndeko Oyo va témoigner pour nous baliwe Bandeko na bango, Bandeko pe balandi concert, comment il est kaki, batuna batu bazo kosala Oyo bakwa kosala na koloba pe osinga ba loba, mais tout ça basé na Nzambe, bango bazali ba parolier, bazali bato yo ba messager, bazali bato Nzambe apé ça message. On a biso peuple naï. L'homme de Dieu, qu'on analyse déjà le concert, il a fallu, il y a les 29 fois. On a évité. Tchanan qui pasteur à part, qui prophète à part, l'obanano, tant que moi, je suis Congo, comme Congolais. On analyse au nom de. Ah oui, si tu as tout ça, pas tu repères ça Satan na makasi. Ah bon. Et ça le rôle lambo biso to lata ka to kiko tsa part te la mamuna Nzambe. OK. Ba en réalité biso to za bato yo to zo ta mona ba miso minei. To zo mona makambo susu eza na molimo. En réalité concert wana eza na ba langage mususu o basali na Nzambe mususu Nzamba lobelaki bango pona peuple de Dieu. Zo mona moment na biso ndenge Congo ezo kendele. Mutu azotala Congo azomona Congo le lamba moko boye. Elamba Congo ezolinge ke nango ezali elamba Satana tie mingi évangile ezala effacé. Po tombola musala na ye. Satana pesi bato mitema koyina mingi basali na Nzambe. Pe basali na Nzambe Satana luki mingi kokwisa biso. Na kola bango na ndenge nini nzoto eza nzoto mais ebele mingi Satana lingi kolonga bango. A réalité tant to bande kokola mingi évangile bande kote ma na bandenge ya ba filmer. Okay. Toki kozongo na film ya Karashika. L'état to bana mike. On remarque Karashika bana ko parler na lenge ya évangile qui a koyebisa bato ke na mikolo ko ya kaliboso basala Nzambe bakoko ya mingi na basi. Pe basi yango bakozala mingi baso bazala envoyer. Na misu na nga na tali yango pe na biso bonzambe na ko mona ngo eye kokokisa malelo na génération na biso. Okay. On remarque mingi Satan luki a effacé évangile po bato bazwa lisusu elobeli na Nzambe na poate pe na kobanga te. Lolenge bana ko zongo na kala. Satan luki bato apesi bato pe kutani na kilelo o bato baye nango na kozala effacer même osala Nzamba ko leka lobili kambo o na makambe ko ya abolongwa kuna wana eza su bonzambe te Satan ne mutakoti kata bato. Okay. Po aluka lolenge nini akoki kozwa bato na ye. Yango en réalité des choses na koyebisa bana Nzambe o bandimilaka Yesu eza nini. Omoni soki olnimi na maloba na Nzambe te Yesu akoya te uta likolo na se po akita po yebisa yo. Mais Satan nada ko kita po yebisa yo. Akokita ngo na nini? Akokita ngo pa ya bato na ye. Ba porte parole ya diable bazali. Na kata ba porte parole ya diable. Na ko zo Bible na ko tanga te me na ko acclamer yango. Bible zo ba na ko bota ma ya Yesu. Batamaela bamona kilo lenge tole zobota. Le tole zo tambola balandi etole ba ko epa Hérode.
Hérode asalaki nini po effacer Christ. Hérode bane ko boma batu. Bano bane ko botama mais abomaki kolo eloko te. Mabomaki ba innocent. OK. Et ça le lelo satana komi ko boma évangile. Mako boma biso basala nzambe te mako boma ba innocent baza banani. Ba innocent ba memi charge ya kombo Yesu te mais bazoyo kande kombo Yesu. Ba pagano. Lokola ba pagano pe bana nzambo ba bongola lokolo moko libanda pe lokolo moko na kati. Nde ba kokufa na se ya sacrifice ya diable. C'est ça. Ben lelo siko to yeba. La toute question on peut pas passer dans nzambe belé. Et le koni nzo laksake ndekonde artiste ndé asali ke bato na bakufa. Koto ba bi sécurité zaki et un peu clarté na bandeko bazaki ko kanga ko boto la kolanda ndé sali ke bandeko wana bakufa miso ba bi bango moko bazo sauter ba sentiment na bango. Mais bato musu bazo ba artiste mais na misu minei oyo zo nango ya bonzambe. Nani nda sacrifier bandeko wana est-ce que bakufi na volonté na bango teo milimo na bango c'est net moment ezo se sengana ezali na place oyo ekei ko travailler pona ba oyo ba sacrifier bango. Papa Yves, au moins tant que tozola mukana tongo faut ko bondela nzambe nzamba pesa yo journée. Voilà. Pas pesa yo mokolo. L'état tolala na butu ezana moto alala kate. Papa Yves, na minute oyo soko ye oyo tambona okomiye bate oyo za. OK. Satana mona étoile ya mutu na butu. Remarquez Bible zolo banangai étoile ya mutu mona na kana butu. Na okiko le mona ngo wapi. Bible zolo kisanga na Genèse. Genèse chapitre 15, le lenge nzamba zo bimisa Abraham libanda. Azo tuna Abraham moni ni likola Abraham abina moni be étoile etaki pendant la nuit. Nzamba bisabi moni be étoile wana eza pokitani na yo. C'est que mokitani Abraham ezaki be étoile te mais ezaki bateau ezaki Israël. C'est que mutu azalaka étoile mais étoile ya mutu ebimaka pendant la nuit mais na butu ndoko yeba étoile ya mutu diable po ali ya mutu abandaka ko travailler pendant la nuit pona moye ko kisama accomplissement. Okay. Na ko sima mukie makambo yo lobi par rapport ya concert e uti ko betama mais ali premier loko pelanga na okiko te yango te mais na okiko expliquer ngo bato parce que na moment oyo même ba corps de Christ eza na mawa ya bana o babungisi. Voilà. Pour to expliquer bango po ba comprendre po mbala sima ba oyo zo yaka liboso basosola batika ba o baponama bakende na place wana biso ba oto bengama na makambo na nzambe to tika na makambo na nzambe so tali mingi na ba o bakufi lelo na kati ya stade wana ba famille na bango baza ba chrétien baza bato basambelaka pe baza bana oyo tanto so landeli ba parents na bango bane ko pekisa bango ke bokende te mais belé bakimi na kati ya ba famille pour que makambo esalama o ezangi sacrifice ya diable pour na biso bana nzambe to mona kango avayeya o remarquer nini o ko remarquer pour que nzamba la kiso ke mikolo zo tambola za malamu te pendant la nuit nzamba baneda ko lotisa mwasi na yo papa Yves mikolo ko kende ta ko lotisa leki na yo papa Yves mikolo ko tambola te mais na moni fo bondela makasi na lolaki na loti pendant la nuit Dieu parle. OK. A koloti sa yango ndoto na balolenge bele yango moni na Bible to solo ba Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Voilà. D'une manière d'une autre nenzamba lobaka. OK. A koloba yango lolenge boto bono so ke conseil afalo okufa non. Mais a kolobele la yo na balolenge ke tambola malamu parce que mikolo to solo ta mabelo kolo kufi. Na balolenge wana e ko empêcher os na ba discipline otomenga kala kati na biso bana nzambe na koka bona ba camarade mabe pena koki kolonga mingi na distraction etangi mokili parce que toza na sena mokili na koki ma mokili na kati ya baba mais na kozwa mokili na kati ya bandako tovandi lolenge no to sombi ba mapango te toza ba locataire musu po ko betanga libaku mais na lolenge ya ndeko na concert wana to ko bango nini ba sacrifice ya bongo ezalaka nini ezalaka ba sacrifice oyo elia makalisusu na famille te mais ba sacrifice comme ko lia mandenge nini na koki ko préparer eloko na ngai mais na ndenge eloko nazo préparer nazo bisa bato bazo salelanga makambo wana ke naza na mutu na famille na kopesa te mais boya kaka esika action ezo sala mapo bozwa bato. OK. Siko bakoya ko so bato na kati ya activité te mais bakozo bato na sortie activité parce que na kati wana ebima lokola eloko salama kite mais zaki déjà préparé libanda ba ange de la mort o bazaka préparer pour une action bazelaka batuka libanda bayaka na kati te po bazwa batu na kati ba osala le côté be ba osala bino libanda siko bino na kati boza envoûté
libanda boko bimana mvutima wana bo tambo nango. OK. Miso ko kufa na accident. Mais ça sacrifice ici ko utaki. OK. Mususu pe oko kufa na mouvement. Yango tozo mona ngo lelo na balolenge ebele. Yango remarquer na la ninde de komoko zo bisanga bi bato bakufi na kati ta bakufi libanda. Tozo lo bateke ndekonda lié. Mais biso tozo tala ngo na miso ya bomolimo tozo mona. Bakoki ko benga banyama. Na kati ya mboka na biso toza na système ya reine ya ba musicien lolenge banyama. Mususu to ko benga ngo na époque moko bezaki na moment moko dragon muto bade ko renier. Mais dragon wana pe asalaki ba sacrifice na moment na ye. Mais soki to bandi pe ko tambola na révélation, to koki koloba boy. Sacrifice wana salami wapi. Soki otali na monde entier, fête ya bandoki. Ezalaka na octobre le 29 le 30. Ah bon? Ezaka fête ya bandoki. Date wana ya octobre na fin nango le 29 le 30 ezaka fête ya bandoki. Bato bazola na biso na poto ba kopesa nga raison. L'état to bandi ko samela de to komona. Na États-Unis sala marqué le 31. Na kati ya fête ya bandoki da fête ya bandoki ya poto te. Mais dans le bandoki tout le monde entier ba fêtaka le 29 le 30. Sur le moment ni ba sacrifice ko ko ya pe moment ni concert wana ko ko ya eza moment le 29. Na moment on a remarqué moment ya ba sacrifice c'est ça le maka. Bandoki bazo fêter fête na bango. Neto ko ko na moment na mboka na biso, to ko ko na temps wana. OK. So pe on dit ko tala bien. Covid-19 et banana 2019 mais na ba date nini? Na date na Chine et bandara na novembre. Okay. Bato ba ko pesa nga raison muke so balandi yango bien. Batala bien. Na moment ba sacrifice ya ko sala. Ti e ko renier makasi na ba janvier, février, mars na baneni na Europe, na Amérique. OK. Mais ça y est déjà loko bandara na Chine depuis novembre. Donc ce lundi date on est fixé par rapport ya oyo ba to bien ba diabulu ba pesa ki déjà date ba yo zalaka ana date le kola côté dans makambo boye tout ça la boye so lundi moi bien to ba ke date on est fixé par rapport ya jour wana kaka ba sorcier et en fait na bango. Oui papa Yves na ko pesa yo raison mais na ko lo ba pe boye na langage musu sport na moment auto za na mboka na biso ba koma ko kangisa bato mi na maloba. Bato balinga susu vérité te. OK. Na ko biso lo komoko na date nyonso tout aux ana na sena moy o ezaka na makamu nango. OK. To kwende na date wana na concert na biso. Yango remarquer Zamba bana kolobela ngo na basakoli mususu. Ke boke na date wana ba sacrifice ko salema. Zambe annonsaka avant makambo esala. Zamba ebisi no way kende sakola sango malamu. Ta makambo ko sala batu bakota na masuwa pombule konoka. Batu lokola batondi samaki na envoûtement ya likambo zaki déjà sacrifié. Bakondimelo amenité. Toza na tango ya Noé. Basini yango wana. OK. To komo koma na suka, nana kokota na masuwa, nana kondima yango. To kokota ngona basi na biso na bana na kata bandako. Parce que tout le monde a envoûté na makambo babengi kilelo. OK. Maintenant ba sacrifier wana bakendaka wapi basalaka nini? Toyebana no peso ki Toros appelle à ma raison, n'a pas de la biso. Milimo na bango c'est des petits moments ezawapi. Oui banana pe, fungo pe banana nzambe. En réalité, bandeko bakufi na makambo oyo, bakufi na tana bangote. Bakotelinga na lelobo. Eza na langage moko na Bible basa nzambe baza bakoloba. Bible lobete misala malamu na yo kolanda yo siko kendaki. Mutu mususu akokufa na se ya sacrifice ya mutu. Mais ceux qui famille na yebi nzambe na kopesa conseil moko fana sisa makambo na zoloba na zopesa conseil na ba famille tout ba kufeli bana na bango na se ya ba activité oyo famille moko te endima ba kundele mwana na mbongo euti na ba engagement na bango. Pourquoi bazo somba binoti bana ti Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir de Maman Mireille, de Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, Ndazo Sunga, Bana Nyoso, Bazana Balabala, Bazana Banzela, Benfirmier, Bendicapé, Bouna Nyoso, tout, Kagasana pour soutenir Bossa Makambu Nyoso, Yovana na harmonie. Fondation Tabita Elisu, Liboso Rabino, Kosenga Lisungi, na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo, na 1000 francs, Kosunga Bitike, Batanga, Bazana bonne santé, Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae Ya Jomas Masamba Merci maman. Oyo apesa ke pa bofele Achaka nzambe musapi na lisu. Fond de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Ça va? Benny, ouais, ça va? Naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc il a besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis Bango. Bango rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Soulé.
yo omoni yo na jibe service et pas ya José Baïla ah moto moyindo na mayele mo ya mundede atoshe tonga na yo moto bolongwa te okozotonga no mobimba yango jibe service ezaka kawa na kisasa teye oh Angola Brazzaville tozuke kala mingi te mokili mobimba abino aujourd'hui donc alongo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois papa sile yebisaka bavoisin oyo basala bandeko na meki na poto place ya serie ya kotya biloko eza epai ya José Baïla cibe service eza kubeta bango toujours frappe finale frappe na retour t'inquiète awa famille moko te oyo kufeli bana na kombo na Yesu nebi ke malobo batu bakozwa ko interpréter ngona ndenge mususu parce que bana na bino magre bakufi misala malamu na bango so bazaki na famille osela ki nzambe misala malamu na bango ekola na bango mais souci majeur ya ba famille mona ezande bongo pour que ba na siko lokola mais siko bazwa te le tozali tozoloba papa Yves mutu nyonso tozo ozwie na problème so nya domineur na mbongo omoni mbongo eza capable de kosoma milimo ya bano bakufi basombi bango à l'esprit quand on somme moi on a comme esclave place azo kendeti oli felo na ezate ce jour de mort on a a comme meabeloka kilo comme ko sala musala pona batu musuba comme na bozuit pona batu musuba comme na parti ya diable o ba signa siko biso bana na biso lokwa ba kufi na sia ba sacrifice ya sentiment ba camarade ba memi bango mi pepe bemi bango siko poto batela yango tondima merci zamba yebi o ekomi pendant nyonso oyo nzamba yebi o ekomi tokunda bana na biso selon biso tondima te oui toki ko kangisa o toki ko sala mais loko liboso ona eloko ona ko pekisa pour remarquer na makambo te so linge salama eloko liboso o ekoki ko welela na ba organisation makambo ba salami na kati ya stade ekozala nini bakunda ça va tondimi tokunda bango mais kokunda wana nga na kolo bango na révélation ezani bazo somba molimo ya mona po comme esclave parce que akufi na ta na yete OK le temps bongo bazo pesa besoin di engagement ya bana mutu wana sombi bana na bino na mbongo po bino moko ne boteki bango sikoyo voilà même ba famille belé ba fundi ba luki pe ba bazo ko funde za na problème te nan tana biso mais suite ya tana biso papa na ngai tana biso papa na ngai zela na biso consort na tie beta mbongo ti lelo mutu akota prison azate ah bon pourquoi nana ngai biki ba okanga nana ngai lobiki ba okanga ye nana ngai biso ke ba oké prison na otolo bango na debi awa sacrifice nyonso omoni na moment oyo ba sacrifice akolia na famille zala lisusu te ba sacrifice komani et comment na otolo bango na bi sacrifice komani papa nenga na za awa même ba pasteur même ba to ba simi magie na keka na ki pasteur te même na kata baba même na kata ba boîte et arrivera so bazana posa sacrifice tout le monde ngo butakufi na kata boîte et arriva frère moko merci akufa na boîte te mabanda ko sa na boîte akena ko kufa na libanda ya boîte voilà na kata ba sacrifice omona batu babuni na ba bengani bango libanda ya ba bakio ko kufa libanda ya ba activité sami na kata église muté na kata église amen sacrifice sami mutakio kufa na accident libanda église OK lelo pe comment salam sacrifice susu ya kata place bo zongo te boya kozwa batu ngana sengi bino botondi selanga batu batonde belé mais bokozwa batu wana wa tant bazobima voilà demo comment c'est la bino libanda mais maintenant ba cérémonie wana et ça la makana air nini bazala air nini ba ingénieur bazawana ba ta sécurité bazawana sikoyo basala ka cérémonie na air nini puis cérémonie za nini oyo esalaka ke bato bakufa botozwi ba nouvelle ke bande ko musu pe ba piquer ba crise na bandako misusu pe ba belé misusu pe makambeleki mo belé wana ben bakoko c'est la pe artiste ko za payer te ben bato yo kaka ba na ndenge na bango ari na maladie na ye e komi akufi o artiste akoyi
oh artiste RRP à cause de la paix à mutu yemoko nako biso yo toko tanga koma mutu te artiste to artiste te nako biso lo komoko nako telemela mingi nako lobela mingi na bato bayaka balobaka to pesaka tango moko soso moko bakati mutu bakyo sopa makila biloko wana ezala lisusu te biloko lelo koma osama na nzoto na yo moko mutu okay nayeka na visiter ka bato bomoni ngaka na ye na telemi wana place wana nazala malobonga na zoloba bino bokoyeba pete kisi ya koboma mutu so akendo kobwakela mutu etikala ngo tokomongola ngona bambasu ya baselemba o babumbu bakisa mike mike mais kisi oyo ekoma na bataxe mal même le diable a développé lolenge ya kosala eloko na ye Satan a développé pe lolenge atikela bino balolenge ya bakosalelaka bino mambo ya mike mike Satan a développé ngona banolenge na ye nakoyebi so teke bato bayaki balali na style mpo babwaka eloko non nakoyebi so eloko moko mpo napesa raison nakoloba bango teke ndeko mutu asali eza nayebi so eloko moko lakisanga place artiste auta libanda azokota na kati ya stade azalaki wapi tout makambo ezosamba bato bakota ye azalika na kati wana lakisanga esika artiste autaki libanda koti bakisi wana etikala kala tobanda komona wana baconcert ya kala ke moto azokota koti ye na bato etikala lisu te diable a développé lolenge na ye mpo comprendre lolenge Satan akoma kosala eza pasi mpo oyeba yango nakoki kopesa eloko moko mpa ya bato bamama bapapa bazala na bana na momo tokomi nango lelo diable a développé lolenge ya sacrifice diable a développé le lien à sacrifice. Et toi, il y a moutou. Ni on se salama na boutou. Mouta koma na foi na yemoko. Biso to menga na bonzambe za kondima. Mouta zone di makena ko buka na ko tourner stade wana. Avant li kambo salema. Parce que bino boza envoûté na makambo oui et amen. C'est asa trop signe na makambo za ngo. Lolenge biso to take papa ngai ko simba nzamba osala. Moutazane loko et limite et simba. Soyo boy yango pourquoi? Voilà. Mais est-ce que na bande ba la biso oyo bazo douter toujours na makambo yo. Oyo bisa bangoni na ce moment et na ba chrétien bana nzambe ba la biso na ba oyo baza ba mourir. To pe ba mourir ya musique. Oyo bisa bangoni ni. Ba lobi ba royana bango le 25 pe ba rozala sous d'un hérité. Mbolo ba oyo eza ba imagination na bino moko nde bovandaka. Ça colle plus quand il s'arrête ndenge na bino nde bozolo ba makambo bozolo balelo oyo sa bangoni na seneti moment ina tigelo micro so na bande ko so bota la biso et puis pour 2 minutes et malamu pona ko sunga bana na nzambe bota la biso numéro de téléphone prière pona bango et malamu et puis programme atigelo micro l'homme de Dieu oui nzamba pambola bango na ko biso loko moko ba oyo ba kondimate na makambo basakoli bazoloba ezaka moto aza envoûté. OK. Omoni kilelo ekomi kosisa batu makasi. Tolobe ngona kala Satana azui makambo nyonso tout avandisi yango na kilelo. Satana abomi évangile ya Congo. Évangile ya Congo mingi Satana utilisé ba oyo ko utiliser po ba boma effet oyo ba idina bala bayaki nango ba effet oyo ba papa na biso Kutino bayaki nango lelo ezali lisusu te. Lelo to comment na envoûtement moko Satan n'a pas comment ko utiliser même basala nzambe na kati ya makambo yo yango na zo bisa mona nzambe nyonso tozola na ngai bible zolo bana biso eza nini étoile ebimaka na butu et comme na moment moko Moïse azobotama Pharaon comprendre que Moïse azobotama conseiller Pharaon ebisi Pharaon lebi ba Philistin oyo bakomi kobotama mingi na moment makambo ezo liboso bakoleka même biso bakolo ndako tika to telemela bango babotaka lisusu te Pharaon zui mokano ya koboma bana tu babale kobotama na série wana po ba étouffé na série wana eza na ba innocent bakufa mais kolo likambo azaki sauver po abikisa Israël ezaki Moïse na kobiso maman okoza la Moïse alibota na yo ndeko moso okoza la Moïse ndeko mobala okoza la Moïse komi benda te na se ya bamfutima na se ya mipepo eza mikolo yo na mikolo uta koleka na ebisa batu ebele ke
Jésus revient bientôt. Makokuta yo wapi. Siko tout na bato bakufi lelo bakokende wapi. Na sena mi pepe. Lelo surtout qui pour mon concert ebeti bato bakufi. Après quelques mois makambo ekoleka. Okobosa la ke bande komo bakufa kitamo ko boy. Yo ko zongela kaka. Tozali na Covid. Ah. Tout le monde a bande ko luka nzambe. Eza pena ba bakufaki. Na chaque makamnyo surtout ezaka toujours na bato bazaka sacrifier bakendaka. Mais ngano totikalaka. Attention lobi pe ko zala yo posa sacrifice makambo ko bosongolo. Bato babondela kinzambe makasi bato baluka kinzambe makasi me babosani. Satan a changé lamba pour éliminer nombre ya bato na sena moyi oyo. Na otolo bangwe ke concert wane betami mais betami na tanini et betami na date o le 29 le 30 octobre. Na kati ya date wana eza na date ya fête ya bakin ya bandoki. Fête ya bandoki zaka le 29 pe le 30. Na États-Unis et to salama le 31. Date wana zaki date ya sacrifice même concert wane betama kité mais zaki quelque part ba sacrifice ngeza la kaka. Eza na bamboka o ba mouvement to salami na date wana o batu bakufi. Tolu kelongi na Nzambe totika sentiment. Jésus revient bientôt. Zamba pambola yo. Yo muto comprendre. Pena inebi sa famille te kufeli bandeko. Eza na ngoma bete balobite ke bana na bino balekisi bango tozobo eloko wana. Mais sacrifice salami na badatu o salama ke salama. Bandeko bakei. Mais pour battre la tête parce que mo battre les zaka Yesu. Kondima te mona no comme esclave parce que akufi na date na yete. Kondima sacrifice ya mbongo te. Ba pesa yo kunda mwana na yo. Ndimo kunda mwana na yo ndenga kufeli. Matumusu ba simba yete. Mbongo moko te kota na kati ya mbongo oyo pe kunda mwana na yo. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur pour le prophète Pachibo Molo. Zambé na papa na ngai dina bala pambola bino. Numéro nabiso dali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Zambé na dina bala apambola bino. Ciao. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala bamwe. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Naye na bapasi na nga libosabo zambe na yo Naye na kozanga na nga libosabo zambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga
nanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nzamba lole nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nzamba lole ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Laisse-moi fako Laisse-moi fako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafils des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo